Merci beaucoup Tozo Kende déjà na actualité na biso to solo là. Ça clair. Tobi qu'il fallait autobeta deux concerts na Canada. Moko betami bien, moko et salami piaka falipe ayete suite à nini potomoni auditeur a déploré que non fallait à regretter ne fallait à quitter. Koya na été zaki pona kokima piaka wana ou bien nini. Yo mona ki on ndengeni to ko beta masolo on ndengeni. Pour faire solo la tout. Oui, merci beaucoup Nabatutu, merci Naba Warrior, au Bossala rappel confiance dans Tumba TV officiel et Fali Poupa, aigle de la musique africaine. Vraiment les lopé à Tomboli musique Nabiso Libanda Yamboka, OP vraiment sa fierté, il y a musique à Congo, au hasard toujours au feu au moulin, hasard vraiment, au senti pena orchestre, groupe d'accompagnement naïe, baza pena ba déplacement pour la production et tout. Là pena faut pas voir la face, c'est quelqu'un vraiment aujourd'hui les lots, en ça moins lumière. Il y a musique en Boka au Congo, malgré il y a certaines OP qui ignorent na bango, pour ça ngo bongo congolais zanika bongo congolais za biboya boya. Congolais mutu musa otabe o sunani, o suboy. Eza que ceux qui muta olo bela mutu mo be songolo, ba bia comment mutu a mutu boy. Et Fali Poupa a livré concert naie, premier concert na Canada, ils allaient qui vraiment plein à craquer. Les images ont défilé qui na ba réseaux sociaux, partout na ba chaîne belé pe na Tumba TV officiel, des ba images pe na Zwaki na Tindela Inga et na publié qui ont pe na Tumba TV officiel, concert lequel vraiment très bien. Fali Poupa un artiste professionnel. Asara Moussa naye nenge senge. C'est-à-dire ba close ce qui est bêtise qui quelque part. Il y a des artistes professionnels. Il y a des bateaux qui sont administration, ils sont à côté de la production. Il y a des artistes, il y a des artistes. C'est bon, Fali Poupa, déjà tu régler côté à Boye, côté à Boye, déjà c'est bon. Et bah, si vous avez déjà pas cause et tout. Maintenant, au Congo, pour prester. Et Fali Poupa coup de chapeau, il va tourner au Canada. Il y a un groupe d'accompagnement, visa il y a 4 ans. Salamate il est mis à la découtu pimela qui est visa pour le Canada, artiste musicien reconnu mondialement, mais pimeli kutupe visa na ba nina mais aussi Fali Poupa mobwe musicien moko ya Congo azuli ba musicien na ye groupe d'accompagnement na ye visa ya 4 ans. Ferregola pendant tout ça en prison, à ça 2 mois, asali 2 mois na prison, ba nungu ebimi, azaki na prison te, abombanaki, asalaki boye, o ba pesa ye condition ko beta podem moko na we raté, ba kambo ebimi ebele o toyo ki biso to tali pe na ba net, o ba journaliste pe ba zoloba. Mais le loi asali conférence de presse na ye a confirmé que non, azaki na prison. Yoroko juge on a ndengeni na par rapport à conférence de presse neto monaki pe ba conférence sou ba yakité mais pourtant ba journaliste monsieur ebele bazalaki na ba monsieur bazalaki to okoki ko juge ngo ndengeni ni par rapport à conférence de presse ya Ferregola. Ouais, Ferregola le padre Nika Boronina par Azuri vraiment d'abord bonne chance pe félicitations ndenge aux Ali Libanda parce que toyoka ki na rumeur que non nous tono yoka na rumeur que Ferregola bakangié pour abetaki mwana et tout à un moment donné batu mususu bazoye batest que Ferregola za la prison ya solo Tony batu mususu ba rumeur monsieur yaki ono tellement a signé la maison Sony wana bakotisi loge moko et puis si faire retour ce type abeli mutu ce mais comment on a lelo tant na conférence de presse wana Malonda Félicien na conférence de presse wana tant ba faire batuni Popol Mupasula yete atuni alobi ka yebiye matuni asala kanini et le cas des oiseaux tout na webi Zakari na bina yebi asala kanini ochiche ki ondeni. Bon côté on a mon un peu moins louche ngapena nalanda ki on a landa pena conférence de presse wana otangi Popol Mupasula na yebi Popol Mupasula asala kanini na otuna suba conférence journaliste so asala kanini na zanani na mon un peu louche. Comment Oyebi Popol Mupasula parce que Mututu Oyebi Popol Mupasula c'est un journaliste oazo évolué bongo na un journaliste de diaspora azo fanda bongo na Mikila Poto mais ce temps on lobi que non Popol Mupasula asala nini yango aotuna suba tu ba yebise so asala nini
tout cas na osenga ba projet wana bombango ndenge moko abetisi etai ba projet na ya ba collègue de ba ses collègues ne wana asangisaki en tout cas papa eve na osenga kako maintenir décision na ndenge osalaki kolanda mutu mo yelo ba mbriema te otolandaki sele ya lobi ajana koyemba te. Bon, c'est le scrum. Normalement, on a le quoi à perdre moi Maramo parce que ça normalité bon chez hier sera l'équipe. Faut affinga, il faut critiquer, il faut. OK, toi on a besoin de. C'est le scrum aux animateurs il y a bien, au salapé musala bien là, wenga musique à maison mère, au bima qui a embrassé carrière na yo, il y a quelques chansons au peu batubayoka, baeba. Et voilà. Mais est-ce que Lelo a comme si porte-parole, il y a un mission, il a fallu pour la propagande, le marketing, au moins sur l'équipe. Vous voyez, c'est qu'il il faut tout le monde, il faut critiquer, il faut. Affronter parce que ce total basta de Marty Wana et Soukana 4e génération. Tout le monde a Wenge, Maison Mère, BCBG. Et quand on a Bongisa. Pour être sûr de Marambuto et Souka la 4e génération. C'est quoi la génération yo temps à la misapi. Oh lingo tiki oh tiki wana. Oh tangi la misapi no 4e. Oh tiki ya na génération. On l'obité, il y en a au Loba. C'est-à-dire 4e génération de babeteki babetara ba stade wana. Tout le monde ba Kofi Olomide, ba Papa Wemba, ba Kester, ba Kofi Olomide, ba plutôt ba Weranson, ba JB Piana. Maintenant ce que Lelo 5e génération oyo. Oh, Tomoni Bafali. Le baraboye. Baba 5e génération exact. C'est ça. Le barabafali. On est à propos à papa chéri, ça n'engage que papa chéri. Biso de Ebikero, 5e génération exact. Nayambaki Bill Clinton la Loba qui expliqua qui. Ah, comment expliquer Ebikeno ngana Loba et balé kaou qui bambisa mine babimisa c'est la 5e génération. 5e génération ezali. Tanophobe grâce banda kuna ni banda déjà à chrétien baninga. Oh ba musicien na ba répéter ba place ya na salité banda ko silate oh ba musicien wana boye ko yana epe so ya o les la calme to moni déjà animateur ya bina filé déjà zui voiture azana ngambu kuna okolo bani pona ko ya fabrication wana za matumbo lité ou bien ka ndenge za la ka ba mo ba linga ba tombola ngo to lobela ka bango. Fabregas c'est un jeune frère na linga mingi. Ça me bien, mais nous avons une distraction. Fabregas a côté un peu de distraction. Ça n'a évité ce que ça aussi là, tout les anini et commissaire pendant moi genre. Ça c'est là. Mais tant que c'est ça aussi là. Tant que c'est aussi là. Il y a pas c'est moi à salaire à Titi de Moupé, Bendankoni. À Titi de Moupé, Bendankoni et tout. À ce qu'ils ont na ba propos monsieur Athéna pas Kofi Olomide et pas Fali Poupa et pas. Mais le dans la rapidité au lobango té. Mais ce que le Seigneur excuse au bendi koni. Au lobiango boye même si la spiritualité so bomi moto. Bomi moto. Mais là ce que le so soye ozongela lisusu. Ozongela suko tuka, ozongela suko chrétien, ozongela suko finga, ozongela so mona té za pendant la sens souté. Héros toi on sous besoin té. Wembote na baboneno surtout ya tumba balobi chaîne ya bato ya Zacle Zakari Mwamba en tout cas bambote na baboneno surtout bolandaka biso derrière caméra o azo de biso mobali kitoko ya molai ya mwindu na pesi bambote na bino lelo toza na kati ya tumba bozo yambi 16 plus ya ko solola na petit Zacle balobi pardon ya chaîne ya tumba tokosoane tokosala ne analyse na actualité nyo surtout o ezo le Casinex en tout cas na rozala na ingrate derrière caméra na saluer bongo héritier fou qui la crèche babi le big manager escalier suka mabela goma na so na tali pembe na bosa été mauvais Olivier Kipula balobi machine à dollar na euro bambote no koto zali mon oncle la dish à motomètre na peso bambote balobi la savu de normi ko sa bambote na bino to senga la caméraman na biso fongola biso plateau to zo invité na biso. Bonjour, bonsoir Zacle. Ouais, salut, bonjour, bonsoir au moment où laquelle internaute baza bon éparpillé à travers le monde Orlando Bisso na Tumba TV officiel. Merci beaucoup na Arlette Dinganga 16 please.
avimbaka na carton, c'est-à-dire habiter les lopena fona na tumba to solo la vraiment merci na ba abonné tout ya tumba merci na ba tout bossa la confiance na chaîne au tumba TV officielle vraiment merci encore une fois de plus na big manager Héritier Mvuki la crèche ba big manager l'ami des musiciens, des journalistes, des excellences, des comédiens, des honorables vraiment Moutaba Toutou. Vraiment merci beaucoup pour merci pour notre soutien merci ndengo ya mbarabiso tout awa na la crèche vraiment merci na Olivier qui pour la dia tabao machine à dollars ba obi na habité so machine yo ça soute tonde nini ya Olivier machine à la panne vraiment merci na Mohamed Moleka le seigneur de la ville Mohamed Moleka le seigneur de la ville là où repose le cœur de maman Charity Moleka papa ya Batou il y a Elisabeth Moseka na Hakim Moleka vraiment merci beaucoup pour notre soutien na yo merci na le jeune entrepreneur ingénieur Guilain Moukassa Yaba Guilain, balobi patron DG, il y a société immobilière et foncière Sifen Namoukousse, futur candidat président de la République en 2023. Merci pour notre soutien, merci à ingénieur fiscal à la Kala Lawetou, le balobi superviseur ya Chénimed, Motema Batu Yamana si Motomoko très bien. Oh vraiment, aux autres soutenir, aux autres tikangate vraiment merci beaucoup na ebike celle kawana kala mingité naza récupérer en haut. Vous comprenez, à boire belé pour chaîne n'a été bikolo chaîne na karat. Yango na boire belé bonne santé bonne peu activité. Ouais, santé très kitoko activité kitoko, toujours évoluer vraiment, to bunda pas mal et nzamba osunga otika pe bisote, to oza toujours na biso et ba topé amité à malamu, ba oza na biso vraiment merci na batoyo ba pensa ki na nga jour anniversaire na nga le 30 août. Mukolo nga la botama vraiment merci na batuto bo ça nga ba vidéo merci na batuto bosunga nga financièrement JP Kabea Jean-Paul Kabea motomoko bien vraiment merci pour na soutien na yo vraiment mire solo la ki quoi JP Kabea vraiment merci na batuto o bo soutenir ngai merci na Eva Tumbaka Lombo Dani Denelera de Badri opena bozala ki toujours au fond au moulin bato pe bo konda kota mabondeli o bo sambela ki po nzamba bakisi mo bumoko na bomo ina ngai et yana makambo ebele. Vraiment, il y a un belé, succès, longévité, santé, bonne santé et tout. Vraiment, merci Nabino. Merci beaucoup, Tozo Kende déjà, na batualité na bisoto solo là. C'est clair. Tobi qu'il fallait autobeta deux concerts na Canada. Moko betami bien, Moko et Salami Piaka, Falipe a été suite à Nini Potomoni. Auditeur a déploré que non, fallait à regretter, ne fallait à quitter. Koya n'a été, c'est qui peut nous requis, mais pia kawana ou bien nini. Yo mona qui ont dégainé toko beta ma solo on dégainé. Pour faire tout la tout. Oui, merci beaucoup Nabatutu, merci Naba Warrior au Bossala rappel confiance na Tumba TV officiel et Fali Poupa aigle de la musique africaine. Vraiment les lopé à Tomboli musique na biso libanda ya mboka op vraiment sa fierté il y a musique à Congo au a toujours au feu au moulin. Aza vraiment au senti pena orchestre groupe d'accompagnement naie baza pena ba déplacement pour la production et tout là pena faut pas voir la face c'est quelqu'un vraiment aujourd'hui lelo azo pesa moi lumière il y a musique mboka na biso Congo malgré il y a certaines au pe ba ignorer na bango pour ça ngo bongo congolais zanika bongo congolais za biboya boya congolais mutu muso otabe osu nani osu boy eza que soki mutu olobela mutu mo be songolo ba bia koma mutu a mutu boy. OK, tout ça ba journaliste toi ba tout ça analyse. Tout ça autant sur Monique et les pour na part na ye. Aye ba que nous sommes des journalistes, tout ça on a pour na critiquer, tout ça on a pour na kumisa, tout ça on a pour na c'est-à-dire que promouvoir culture na biso et qu'elle est toujours liboso et fallait pour pas à livrer concert na ye, premier concert na Canada, ils allaient qui vraiment plein à craquer. Les images ont défilé qui na ba réseaux sociaux partout na ba chaîne ebele pe na Tumba TV officiel les ba images pe na zwaki ba tindela inga et na publié qui on pe na Tumba TV officiel concert lequel vraiment très bien na Canada on est premier concert na Canada et deuxième et dans ma grande surprise na monde na ba réseaux sociaux non et producteur a déploré que non fallait pour payer a été et tout à silisa qui ba mbongo na ye pour la production fallait pour pas hasard artiste professionnel à Sara Moussa na ye ndenge sengeli c'est-à-dire ce que ça que ba close na bino et que ça qui bien encadré ça qui et mettre qui le point sur le dessus bon excusez nga na na grippe donc bo tenir nga rigueur té bo excusez vraiment c'est-à-dire ba close ce que et bêtise qui quelque part il y a des artistes professionnels azana bateau ba gérer administration ezali o gérer côté ba production na ye ce que ça que non il y a des artistes il y a kaka babino c'est bon fallait pour pas non déjà te régler côté il y a boyer côté à boyer déjà c'est bon et bah possible so déjà pas cause et tout maintenant au koko ko prester il y a des artistes ana bateau ba gérer makamwana tout
il fallait pour pas fan d'ateka keno ayebi keno babirone ba sololi pour un concert mo songolo to pakala et que aye ko se présenter bon je ne pense pas ok non ba tindenge ba comme dans les réseaux sociaux et piaka et tout akimi po piaka vide ça comme on a déjà ndenge batu bazolo ba peut-être ngana ko pesa ba mo raison mukie tu comme on a déjà ba musicien et déjà bazo beta mais fallait ayete non et quand attend mususu ba close simba kité et quand que et ça la rappelle même na ba artiste mususu mais faut déjà mon lobby bureau exact déjà pour programmer des concerts ezali déjà faut me ramener surtout fan date donc c'est que fan date il fallait na mona que na koko bimate abeti neka ngwa zandule mani pe ça la rate robo ya pas te na robo ya te ngana robo ya te ngana za ki wana te tant mamutu ba close tout salamaki mais c'est que moi je sache exact que non tant mususu côté de rosa que non ba bengi sur robeta mais o etikala ki po artiste mata na podium faut au solde tant mususu gope ko za ko tam su apanga na ya na podium oui équipe déjà ngai ba groupe de compagnie ngai déjà et ça déjà na terrain ils a déjà na podium ba bandi déjà ba balance ba bandi tout et tout mais ce que ça que non ndeto kana ka peut-être ngai na mata soit na podium il faut au solde soit il reste ya caché to ya contrat auto kanaki c'est ça que comme que non au solde yo sikoyo o tie mo koka jambe artiste carrément il peut nier akakobo ya pe concert voilà c'est peut-être tam suna ndengwana mais ça te que non bat pas zongo que non tala muto ba soit disant numéro 1 musique tala kutu sali ya 400 personnes pamba akoki même pas ko remplir ça la 400 personnes mais la première concert pourquoi ils a réussite totale mais tam sous des ba congolais ba tela ka sika ya mabe bola munyo surtout ba bossa na kango pour ba mona ça normal ba kanga ka ya mabe wana ngonde ba tombolaka vraiment yangwana le problème il fallait pour pas coup de chapeau azana ba tourner na Canada oyo azwaki azulaki ba groupe d'accompagnement na visa ya 4 ans oyo salamate yemi ala de kutu ba pimelaki visa pour na Canada artiste musicien reconnu mondialement mais ba pimeli kutu pe visa na ba ni na mais osati fali pour pas mobwe musicien moko ya Congo azuli ba musicien na groupe d'accompagnement na visa ya 4 ans plusieurs entrées na rata Canada c'est pas mes affaires to yoka yango te kalala tango to mona ba orchestre zo kende ba voyage et tout moi la tam so azuka visa une année tam so ya 6 mois et tout plusieurs entrées et tout mais dis-moi lelo peut-être to mona que oh leader mo azule pena groupe d'accompagnement na to ba mission na visa pena ya 4 ans plusieurs entrées eux permettre à tam so mission au fond d'ababi sorti so ba yeki na no presse tam so na moi une semaine mo ya repos na betela ngama tour ya Canada pene bien na abeti de tour na Canada voilà c'est le mot ya bien au pele le rosala pe suivi na artiste mususu et on s'appelle le mot bien wa 4 ans na be bala mi balé bazama ele na bango si et rosala pas que beta pas que ouais faut la paramètre et tout et rosala pe atire pe rota rondo kila sengi ke tam su moi saboti ya yekin a sengi pe président su na ke tela lifanto a sombara billet akei voilà c'est le mot ya bien to le maneti bongo fallait aider bango mais baba pe na Canada za passe à to boti pose au mukandera passe na France bien bon anga facilité bon na kande bon peut-être wana côté wana éviter sur les accueils pour nous doki na Canada ça passe kutu baloba kutu pays eza kutu moi facile pour nous rejoindre mukande za tam aux États-Unis Canada wana parce que bato za pena moi trotter baza kuna posa ya batu ce kutu pour na mamba mukanda pour ceux qui oboti moi na et tout wana pena éviter mais eza kutu mboka mo eza kutu facile pour na Italie Italie mambu ya kozwa doki mais na France wana ba Belgique et tout na espace Schengen et moi za moi procédure moi belé attaque sur roboti na poto to boti na moi na poto le ba que moi sanga lingo ya solo et vraiment za la keno ba la procédure pour que ozwa pe doki mais ozwa ba msuko ozwa pe doki na nzela ya mwana ozwa pe ozwa doki na nzela ya mwasi ozwa pe ozwa doki yo moko boira ngunda et tout voilà c'est un peu ça ni surtout wana makamwala surtout zo samela fali oto mona te ba vie na biso ba wera soni ba sala ba succès makasi ba jibe mpiana ba papa na yemo ko Koffi Olomide ba zwana no ba visa ba 4 ans wana te nani azala sima fali pupa non ezaka ko mona musala na ye o ezo mona na miso batu musala ba Koffi ba sala ko bosani te lelo eza moni époque eza na makambu nango voilà époque ya Koffi époque ya musique maison ya wera époque ya jibe mpiana on est époque na bango ya vive la musique ezaki époque na bango lelo eza époque ba fali eza époque ba fer eza époque ba héritier ba bina filet ba ni et consort c'est à dire mutu azana chance na ye pe azana
oyo nzamba tie kati na ye quoi. Voilà lelo fali pour tamsusu mamsu ko felo mda salate lelo fali pour salango tamsu makambo wera tamsu ba salate ba jibe ba salate tamsu lelo fali quand même azo sala yango vous comprenez les apena époque n'époque ça nango ezala makambo nango quoi lelo fali coup de chapeau et ça chance na ye sourire côté na ye et c'est le romo ya ko jeter ba fleur vraiment et beau vent à lui à continuer Moussane qui toque au succès Mataï continuer et voilà quoi déjà très bientôt en route vers Stade des Martyrs. C'est 29 octobre, Batumsu Bazo Bundisa, Kay Rosalate, Bamsou Alba, comment fait-il le stade en promotion exacte? Mais t'es exact, la bonne raison. Ne bande les gens, moi chomoko, mais ce qu'on a mon promotion exacte, on dirait qu'il fallait être trop sur naïe, na robcha nanga kaka na robeta nanga batubakoya na bango, pour le point des grands boulot, surtout déjà ba vient de 4x4 ba betu ana d'autres, on lui a pena fallait ya, pour na tous de faire récite moi bien, pour na quand on a peur aux appels journalistes, au côté de ma place où on a promotion dans mon angoté. Et ça de sous-souté. Et ça qui n'est pas de Mexico peut non dire. Mais déjà tant fallait pour annoncer qui stade naé, c'était peut-être c'était depuis l'année passée si je m'abuse pas, si je me trompe pas, c'était l'année passée à Nosaka. Tant on peut vieux et tout bah on peut annoncer là on a bango à stopper qui quand même. À stopper qui va vieux à bango les cas et après tout. Déjà tant on doit être liso bah que mututu oh à la réseaux sociaux mututu à la internet bah tout musuta musu de la bouche à l'oreille quoi. Et puis que non fallait pour pas dans le stade de Martyrs après Wenge 4x4 fallait pour paper annoncer stade de Martyrs naé. Peut-être monsieur Mora yebi que non na moment où comment tam ça reçoit la promotion attend à 2 semaines attend à 3 semaines et permettra qu'il réveille concert à Batou que non fallait pour pas il va jouer au stade de Martyrs. Voilà ils attendent une stratégie naé de na warrior bango ba yebi la stratégie no bazo bongisa pour na réussite à la totale na stade de Martyrs. Voilà qui répond si petit Zach la lobby pour faut répondre à bateau balobaka libanda wana faut répondre à bango boyoki même cette stratégie na e fallait pour obeta stade de Martyrs en tout cas tozo senga ka ba réussite malamu ezala biso tout rozala wana donc tumba to kokweya wana MBK TV pe to kokweya wana donc kozala mama na concert en tout cas longoni na fallait poupa na makambo oyo papa no kofia salate o pe sala mala ba musicien te mais ozo sala biso biloko nde abongo to ligi ba innovation ya bongo biloko ekamusaka en tout cas ozo la que ozali musicien longoni atuna invite nyonso mobimba na bino nyonso tout koto bozali kuna bisika ifandi bino tozo le casco na masolo ya Ferregola pendant tout ça en prison à ça 2 mois hein? Asali 2 mois na prison ba nungu ebimi azaki na prison te abombanaki asalaki boye o ba pesa ye condition ko beta podo moko na we raté ba kambo ebimi ebele o toyoki biso to tali pe na ba net o ba journaliste pe bazoloba mais lelo asali conférence de presse na ye a confirmé que non azaki na prison. Yo ko juge on ndenge ni na par rapport à conférence de presse to monaki pe ba conférence sou ba yakité mais pourtant ba journaliste monsieur ebele bazalaki na ba monsieur bazalaki to okoki ko juge on ndenge nini par rapport à conférence de presse ya Ferregola. Ouais Ferregola le padre Nika Boronina par Azuri vraiment d'abord bonne chance pe félicitations ndenge aux ali Libanda parce que toyoka ki na rumeur que non nous tono yoka na rumeur que Ferregola bakangié pour abetaki mwana et tout à un moment donné batu mususu bazoye batest que Ferregola za la prison à solo tonini batu mususu ba rumeur monsieur yaki ono tellement a signé la maison Sony wana bakotisi loge moko et pesi faire retour ce type abeli mutu ce qui n'est nini yango bakangela ki azaki sika moko enfermé jusqu'à ce que balandeli et tout azongi normal et tout ba rumeur et bimaki mais yemoko ayo ça la conférence de presse dans bimaki normalement non cette conférence de presse ba monaki bureau na ye ba monaki ça un peu très tôt ils ont très tôt non bimi fallait qu'on fanda na nous au réfléchir et tout après des quoi annoncer conférence de presse et qui aussi la conférence de presse les cas qui tout le monde va conférer belé bo ba ça qui wana et ba Tressim Belenga pro ba Glody de Asuka tout le monde qui ba yoyo casserole ba to belé tout le monde qui peut ba déblezo wanga ba ça qui wana et ba Laurent Tendance ba te belé ba jouer c'est belé pena ba ça qui va répondre qui na invitation à faire Ferregola bah autant ceux qui va contre-état ils ont ceux contre-état ils ont non ceux qui au salle appel tout soit au salle Samuel le romo activité moto de roi conférence de presse bongo invité ba journaliste diaspora au bazakuna na poto
tant que mutu mususu ezalaki et permettre te via makambo osala esalaki te ya te elingi oloba te kende koya te po akimi to aboyi koya po azalaka mutu asongolo to mutu apakala. Non, je ne pense pas. Mais quant à moi, conférence de presse, les gars, il sait vraiment s'exprimer, à s'exprimer qui et à talisipé que non, azalaki na prison et tout, à lobby si kazalaki avec na téléphone te, ninité et tout, vraiment ezalaki pour na mamba mwana, yemo ka yeko confirmer yango, affirmer que non, ezalaki mamba mwana, de na beta mwana ezalaki sona ba 2015, iblo mwa marque wana et ti yeki ayeko ya tant pe bakangaka ye, vidéo ezalate ba avion ya biso ya Congo boye, ya koya boye bato ya koya boye, ba ezalaki na ngote, moi pe ba filmer ezalaki ta kendeki ndeka normal et tout na ndenge ba bureau na ye, ba meki ko gérer yango, ba gérer yango pena très bien, ni photo ni vidéo et circuler là qui c'est non, aza pena vraiment na prison. Oh azaki vraiment na prison. Bon, yemo ka affirmer a confirmer to yo o euté pas na it. Biso to zaki wona te. So pena ba sala ki penza bongo pena musala na tanga prison ya faire regola. So pe ba sala musala bongo na ndenge penda ya musical na ipe ngo zala bien. Pondenge sana na aéroport ya mobimata kino moko azalaki tata étranger moko ndenge koma lango kaka bocheke neti mikolo toto mona image ezo tambola ya vie na biso boye a contrôler téléphone yo mona ote bimi yo mona bizaki na mboka ni petit sacle yo be okosa biso tenga na okosa ndeni o eza artiste alobi ngana ko na roloba or yete tamsusu o ya lobi biso to yebi que non bakangaki ye moko a justifier que non tant ba tiaki menote ye moko lobi ke ba vol ya ba mboka na biso ko ya bato boye bazalaki te ya ko filmer to nini ya ko leba ke non faire rigolo apena bakangi ya solo ye moko alobi ke non ezalaki chance moko ke non ti bake na ye wana mutu akangi photo te mutu afilme te moye video ebima mpe ezalaki te ti pa koma mpe na prison wana tomoni mpe video te ye moko alobi ke azalaki na telefone te ayaki na telefone te ti aye kozwaka telefone ntango babimisi ezalaki le 8 août nde ntango libération na ye abimaki soki na ba 6 heures ba grand tongo makasi abimi après ko soit téléphone et ko mona ba appel amoni ba nini et tout à féliciter ba musicien oyo ba compatira ki na ye quoi atangi ba kombo na bango et malgré misusu abosani ope ba zalaki na ye ope ba ndeko lobela ye et ope ba posta ki na ba page et tout remercier ko fielo mide remercier ba bina filé ba Ibraton piana et remercier ba ebolote ba miel de son ba déplique pomba remercier bato moi ebele mais misusu pas zangi ko remercier entre autres ba Bill Clinton peut ba sala ki pe au moins ki poster ki na ba page na ye ya ba Instagram et na ba Facebook ya que non aza soutien total ya faire regola maga tangi te mais et voilà mais quand même l'essentiel que o ya tanga ki déjà c'est bon mutamta se retrouver que non azongi si pena sincère quoi na oyo o payer passer là pe bango quoi voilà c'est un peu ça. Bambote la bino koto bozali William Manon papa na 15 gosses babia connaît pas a demander babi basala cosmétique mauvais bambote na yo Alexis Ngangala na pesi bambote koto zali babi Frank Mubilanti la mauvais bambote na mama Claudine lui est futur député na biso bambote koto zali mais comment na lelo tant na conférence de presse wana Malonda Félicien na conférence de presse wana tango ba faire batuni Popol Mupasula yete atuni alobi ki ayebiye matuni asala kanini et local de zo tuna webi Zakari na bina yebi asala kanini oshisha ki ondeni bon koto na mona ki un peu moi louche ngapena nalanda ki ngona nalanda pena conférence de presse wana otangi Popol Mupasula na yebi Popol Mupasula asala kanini na otuna suba conférence journaliste so asala kanini na zanani na mona ki un peu louche comment oyebi Popol Mupasula parce que mututu Ayebi Popol Mupasula c'est un journaliste. O azo évolué bongo na un journaliste de diaspora, azo fanda bongo na Mikila Poto, mais ce temps on lobi que non Popol Mupasula. Asara nini yango. Aotu na suba tu ba yebise so asala rani. So azanani, mais so le temps lobi que oyebiye. Mon amour est un peu louche. Et ça dit na ko di ko discerner yango te comment oyebi mutu yango. Moso tu na so asala msani. So oyebele na msani. Pokombo oyebi ke oyebi ye mutu. Oza pe na raison, oza pa yebi pe na musala moko boye peut-être ba na teke loko moko boye. Ka c'est ça la pété. Popol Mupasula. Alors teke loko moko yebele na wote. Non. Ba musicien ba kika bati kandika. Ole la ka. Eh ko la beti ndika les problèmes nini. Bino so ka fait go a tunika mutu ba tunie question. On a yebi été comme un problème faire go na oza na ngambu Jésus de Nias yo fondi ba ba tunyoso ata ba tunyo ngato yebi no ngato ba na yebi e po so be yebi te e botaka problème
olobaka tour otoko leko na yebi eto monene bote problème awa susu obeti su ndika oye akuto bongisi oyebi ye masalaka nini. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est là mon en louche et bon les gens va popo ya moko faire go la so le bika yebine popo le mupasu là maïb musala sala rata tout na so sala ranine là ça n'engage que faire go là et voilà, c'est un peu ça. Mais quant à moi, conférence de presse c'est l'équipe bien et nané so lobi que non nanze mo isika yemba loba que non likambo motabo mela PCP ça y bakate po ami pesa trop po mi pesa trop ça y ba retourna limboli alobi que non et ngai na grand chanteur ceux qui ba grand chanteur à l'époque to kai ba atangai ba papa Wemba ba Kester ba Madilou ba Pepe Calé et là ils bazalaka mutana roloba eloko te maintenant ce que ba baza susute lelo siko faire go la tellement chez lui a grand chanteur ça dit so baza 5 tam so ba otika mpe tabu ko ya grand chanteur c'est dit azan ndire pe a grand chanteur ya Congo mobimba selon ye quoi nenga obi aza grand chanteur ndenge zala boy bana to fanda na kati ya Congo oyo ba grand chanteur bazala na bango te non na époque oyo selon ye alobi ke aza grand chanteur so na ki grand chanteur ya zali soki baza ba grand chanteur 5 tam sou faire gola opema mutu musu po za samsu ye moko to ba mi balé ya omona ke batutu ba critique kaye batutu ba finga kaye batutu ba lobela ke ya mabe et tout pour un grand chanteur so baza ki 5 temps so opema wana selon propos ya faire gola bon misa tuna ba bimi ouais selon ye aza grand chanteur imba quoi et voilà selon faire gola so lesaki baza 5 wana peut-être monsieur ya rotika la moi kimia voilà selon ba propos na ye ndenge aloba ki ya grand chanteur et ba grand chanteur na Congo ba te ye parmi ba grand chanteur so ba bim balé et ya za na 4 mais so ba ki 5 ba comme 5 temps so opema na kimia quoi bango bando tirer batu mususu soit il y a permis na kimia pour ba grand chanteur mususu ba bimé belé voilà mais faire gola koloba bongo to comprendre te mais to ebite idée ne so ngeke zala ni na kati wana po abeti bandika moko ya sena se to comprendre ngo abeti bandika moko ya sena se po ba wata pe baza wana baza ba grand chanteur ba na mopepe na bango baza beleti babi na Philippe bazali ba Fabrice bazali na ba kokika sengi te car selon ye il y a grand chanteur par rapport à voix Azan a belle voix, il chante bien. Wana penza Azan a belle voix. Wana penza tout cas pas pervers, troki ko boyango te. So yi muta boyango kaka pona ki di ba kolo. Mais nga penza na yebi Azan a belle voix, ayembaka bien. Mais kolo bande ti biloko ndenge wana. Nepo bimi no la prison. Oyo sa no conférence de presse no pe na calme peti. Eleki no pe calme. Ko te boza no muta calme. Mais on dirait kana ki abibo ziata na oloba. Na kolega kutu mark house. Voilà aloba ki alobi et voilà nga na trouvé nanga ya mabete ça ba propos na ye za faire rigola et ba propos wana tenaki ils ont engagé kaka faire rigola. Nous sommes des journalistes tout tikala na moi côté wana quoi côté artistique côté il y a première sortie na ye après kozala incarcéré na prison. Et première sortie dans les conférences de presse wana et il y a le but à Koloba et as artiste et musicien blom susu il y a qui paraté atala raté et tout mais voilà biso to bois les gars ba fleur ndenga bimi et to c'est la deuxième volume il y a dynastie o ya sangisa ki ba 5 collègues na ye wonge musika maison mère alors bi ba projet ça vraiment ébélé asa pena ba projet belé pena pona marambo tali dynastie côté ça dit ndenga sangisa ki ba 5 collègues na ye aso ba projet moko su ya makasi o eza wana yo kolanda après sorti à premier volume il y a dynastie to c'est la score deuxième o asali ba a sangisa ba 5 collègues na ye toyo kasiko pe mutu na mutu a s'exprimer na disque wana quoi vraiment to c'est la bras ouverte. En tout cas na osenga ba projet wana bombango ndenge moko abeti seta ba projet na ya ba collègues de ba 5 collègues ne wana o sangisa ki en tout cas papa eve na osenga ka ko maintenir décision na ndenge osalaki kolanda mutu moyo lo ba mbriema te poto landaki se le alobi adjana koyemba te poto zo comprendre pe se le te bate fande belé o sa no pe lokoto ndira comme ne porte parole biso to luka bo bimisa biloko kitoko to ko lobela bino to za contre bino te to contre bino te donc ngane na zaboye na tina ko luka ba musicien na tina ko luka Zakari mama na yamba na plateau na comme na ko ko kumisa na susu concert na moko boye tel ezana sans cité
ya na sens te Adjani akoyemba po biso to lingi na dynastie Adjani fa yemba po mungongo ya Adjani soki esangani na faire eza bombe c'est le ozela ko to animation obwaka no ba tiki lobe partout dans champ oyemba tika jeje calme ko baby c'est la faire projet na yete po yo fanda ki ano sengisa ki baninga na oto ba se collègue boya boyemba eloko moko beza idée à faire donc yo ba bendi yo tika faire benga mutu na surtout oya ko benga a participer pour y aller sur bandika wana te Adjani ane na besoin bandika na te poso le bien tel mo bi pe cesser le bien oko le bandi na sele na ba idée muninga olinga baby ça bon c'est le scrum normalement mon le quoi à perdre moi maramo parce que ça normalité bon yé chez yé sera l'équipe faut afinga il faut critiquer il faut OK toi on a besoin te c'est le scrum aux animateurs il y a bien au salapé musala bien la wenge musique à maison mère au bima qui a embrassé carrière na yo il y a quelques chansons peu batu bayoka baeba et voilà mais est-ce que lelo comment le comme si porte-parole il y a ba mission que c'est la fali pour la propagande que c'est le marketing au moins sur l'équipe vous voyez faut c'est qu'a fali il faut tout il faut critiquer il faut lelo Adjani aza moko ya wenge aza moko ya bana wenge ce que ça qui fait rigolo attend ça qui appelle il a fait l'appel na ba 5 collègues na nyonso oyo à travers na bango na wenge musique maison mère abenga Bill Clinton abenga JDT Mulopwe abenga Emile Alias abenga Yoseleo et abenga Mabialo abenga Batebele ce que héritier Watanabe tellement ba moment là héritier pas avec album na yemi Ange Bidemo o azaki pena au fou au moulin pour na ko bimisa disque na ye yango pa etam so et permettra kate soti aya na projet wana et on va teke no ce que héritier sonenité pour le monde bataka à côté à faire bazar ko finga ko critiquer héritier pour le moment circuler qui sur affaire il y a dernier fils ya wenge et faire gola ko avuango yene héritier premier héritier da dernier fils ya wenge faire gola mo confirmant parce que ba kolo wenge JB Weranson Didier Masela ba makaba ba netu ba bazaka na podo ba lobi que héritier Watanabe dernier fils vous comprenez alobi balobi héritier Watanabe dernier fils sauf faire gola ko contredire nini alors contredire le côté ou parce que ba vienne ba kolo wenge ba balobi héritier Watanabe dernier fils qui dernier fils yango temte sale héritier Watanabe disque na mi ange mi de mobeta et ça qui dernier fils temte sale héritier Watanabe lelo tour de contrôle rien du tout ça combo ba pesi ba vi monnaie que non tant to sali projet il y a réunification il y a ko sangana après plus ou moins 25 ans ou 26 ans il y a dissociation na bango réunification na bango na monique non petit na bango moko ande kozala wana amona tiki ba occupation ya makamu na ye aza pe na groupe na ye mo sentir azo ya pembe na ba vie ba mona que non oui quand même petit azo aborder biso et tout vous comprenez et celle qui no ba bengi si paye ba invité na concert na bango ba maïti na podium pa yembi après ba lobi que dernier fils à wenge ye faire ko la pa ko confirmer ngo héritier dernier fils à wenge débat pe mamo kata na yebi que no ba gaulois ba gladiateur directement lisolongo ya ki dernier fils na si faut ba katango parce que yemo faire ko la confirmer héritier Watanabe dernier fils voilà en tout cas bakino penza bakino bazaka elo mo betolo bala songo banakala so le bamika na mnoka leader mo boy komika ngambu problème tout ça ba dernier fils na ba famille na biso un super saka yo mamba ko za dernier fils na famille na baro mais loko le bibika héritier na wenge et comme bota ba problème non tolingi makambo wana te faire gola annoncer stade de martyrs epé okolo banini pour to commander la série à stade de martyrs événement du siècle vraiment bravo on a fait gola parce que lobby et logo a repé ça ba gauloise et ba gladiateur et ça que il faut affronter le stade de martyrs c'est bon bravo à lui et tellement muta comique a commis à se sentir que non azam menace sikoyo capable à affronter parce que ce total basta de martyrs wana et soukana 4e génération tout mona wenge maison mère BCBG et quand on a bongisa ouais sur le makambuto et souka la 4e génération ce qu'on a génération yo zotanga na misapi oh lingo tiki wana tangi na misapi no 4e so tiki ya la génération yango lobité yango na loba ça dit 4e génération de babetaki ba betaka ba stade wana tout monde ba Koffi Olomide ba Papa Wemba ba Kester ba Koffi Olomide ba plutôt ba Weranson ba JB Piana maintenant ce que lelo 5e génération oyo to moni ba fali ko lobaka boye ba 5e génération ezati te eza lobaka ba fali te wana eza ba propos ya papa chéri ça n'engage que papa chéri biso to yebi kero
5e génération eza na yambaki Bill Clinton na lobaki expliquer qui ah comprendre expliquer biki no ngana loba et baleka ki bambisa minene babimisa c'est la 5e génération 5e génération ezali lelo tomoni badaju bazali babimi ba inosbi babimi tomoni ba eza génération mususu vous comprenez oui toutina ba orchestre oyo ya 4e génération mais lelo to bimi to sali to yepe to apporter le mususu ça dit to sali génération mususu vous comprenez on est à propos ya papa chéri ça n'engage que JB pe la papa chéri ya kolobake 5e génération exact on est à papa chéri les évangiles que non oh non selon Matthieu c'est selon Jean oh non oh te baka alléluia biso to ça amen te biso to kolobake papa chéri kolobake alléluia biso to ça amen non mutu akolo bane pe aboyine kolozon ça amen ba pe bakolo ba pe amen voilà c'est un peu ça c'est pour vous dire que notre 5e génération siko yango mu pe pas 5e génération na nous mutu à affronter stade de martyrs wana te ka betango et ça les plein ndenge ba vieux na ndenge ba betango na ba orchestre bazala lelo fali pour pas annoncer déjà il y a de cela kala mais il va ko rater et tout mais cette fois-ci ba pesi accord ba pesi stade de martyrs et abeta c'est-à-dire aux a bien ce qui peut fali pour pas beti c'est-à-dire côté à 5e génération et fungola pe l'autre peut faire égola n'enge peut faire égola annoncer stade de martyrs na et quand on peut hériter watana peut pas annoncer stade de martyrs na le peut remona pe kuna mutu musutu bina filer le peut kuna Bill Clinton lobby a banda déjà moi tourner mo intercommunal ça va ndo beta na ba terrain ya ba chaque commune ndeto terrain ki ngani boy a robeta sali tourner après ayo ko succès na stade de martyrs wana selon Bill Clinton wana selon ye eta ke pas monique a sala pe aura sala et selon na c'est ko di benda comme ta chaleur ah aussi mais ça va tirer esprit à robeta ngo pas pour ta chaleur vraiment yango mona bandano intercommunal na ba stade ba commune et tout siko to mona pe mutu moko pe il y a 5e génération a fungola pe stade de martyrs on ezali lo moi bien to na posa stade de martyrs ezala kate et sur kana ba viété le lope génération ezoya ba beta to mona pe fali na stade de martyrs a beti sali plein to beti baboko et tikali pe na histoire lobby peut faire rigoler hier beti plein et sali to beti baboko et tikali histoire quand to pe héritier watanabe c'est ça on a besoin de ça to na posa ya polémique mo inutile to na posa ba querelle te na kata musique na biso vraiment biso zawana poto sunga ba artiste musicien to aider bango ba vrai ba kende liboso non ke akeno to comme ba parti puis non ngana mutu ya mutu songolo le pe ba artiste musicien ba comment na ba journaliste na bango le o alobela nga bien yenda koma yanga o kuna lobela nga bo ko ya koma yanga OK et le ko pe bebisi pe musana biso le pe biso ba journaliste to komi batu ya ba musicien OK to za wana pona mutu nyo surtout to za ngai pona nga na au milieu du village moi j'ai fait mon belaka ferré na lobela fali na lobela héritier na lobela fabrication na lobela bina fait na lobela mututu ça dit naza mutu ya mututu o ambonike a rosala nga confiance nasa ele marketing pona eloko na esongolo to pakala je suis là naza mutu moko tekeno na mutu moko be basé ya mutu moko songolo to pakala te moi j'ai fait mon boulot tant que professionnel on a eu encadrement pour honorer bezake baba swe o aza bongo vie na ngai ndoi na ngai père spirituel le leçon na Zakari Momba c'est grâce à lui et na ke ifasik et na toboli na diplôme na ngai gradué lelo eza que nous sommes ça professionnellement nous ça été le cours là que nous mutu to continuer na autoroute mais non mais tout ça ça bien lelo pe ba mise ba koti biso pe na mbriema ba journaliste bango moko ba journaliste bango moko po ni ya mami lele omona ke etaza ya mutu te abandi ko sala musala na depuis quand azaka nenga za partout ya mami lele okota musicien moko peta oboya ye amona ke ona mona ke na intel awayate ana na pouvoir wana te pe na nguya wana te oboya mami lele ko s'imposa deux années biso moko ndoko solo bana très bien dans ce mutatala au monde apenda donc solo ba penda journaliste azalaka ouais c'est ça voilà au monde que lelo za pe biso pe ba mi yango lo bit biso pe kote musuto be bisi pe musana biso ça dit biso ko be bisi po monike non o so la bien artiste moko songolo au mi pesi na ye comme le roi ndeti o c'est limité mbala moko OK to za o la tiango OK ce n'est pas ça o za mutoyo to za rawana pona ko former ko informer pe ko divertir batu eza que non pona mutu nyonso tout catégorie tout couche nyonso tout ba fanatique ya mise songolo ah batala rapé yo ba fanatique passe ba biki ozara vrai oza muto oza au milieu du village osala msano vrai o peta mso remona ke ah o kutu ye nani ah ye ko ba boya rabiso to mona kana ba commentaire azo finga o sunani zoba lokwa ta mso afutela ngambongo ya ntiki mo finga nga zoba landa bango te foto na kasi bo melikis yango na c'est pour vous dire que non na mona kaka na sekaka na bi bon parce que talinga
ndo finginga poso talenga to ngo finga ngate na yebi na ngape yote na omono pete danger ouais voilà ato fingingo bengizo ba ofutela nga chikite voilà non le bien biso to biso ba jeunesse to bona so ba polémique moment que bon mo ba na ba polémique tanophobe grâce banda kuna li banda déjà a chrétien baninga o ba musicien na ba répéter ba place ya na salité banda ko silate o ba musicien wana boyeboy ko yana epe so ya uleza la calme to moni déjà animateur ya bina filé déjà zui voiture azana ngambu kuna okoloba ni pona ko ya fabrication wana za matumbolité ou bien ka ndenge za la ka ba mo ba linga ba tombola ngo poto lobela ka bango. Fabrigas c'est un jeune frère na linga mingi ça me bien mais na komona côté na moi distraction Fabrigas a côté un peu na moi distraction moko ça n'a évité ceux qui ko sila to ezanini et commissaire pena na moi genre Fabrigas sila na bitam sous c'est ça ko sila peut-être tam sous que tam sous ko sila y a pas c'est moi sala ka titi di mupe bendankoni atiti mumbe bendankoni et tout à ce qu'ils a na ba propos monsieur atena pas Koffi Olomide et pas Fally Ipupa et pas mais le dans na ba rapiteur lo bango te mais ce que le seigneur skizo bendi koni olobiango boye même tina spiritualité so bomi moto mais là ce que lelo susoye ozongela lisusu ozongela suko tuka ozongela suko chrétien ozongela suko finga ozongela so mona te za pena na sens souté ero to na sous besoin te comprendre lelo o mise moko pas azan nominé à kepe banini azupe ngote mazongi afai na kita alobiki yaza numéro 1 wana directement beti masasi nani Fally ono artiste moko abimisi calendrier il y a 34 dates maintenant so beti nika 8 dates et tout reste sur la wap moi ta beti masasi nanga ma Fally lelo azo beta li solo il y a sex tap il y a héritier watana parce que lelo pe tango toi na wana posa nango c'est ça la que passer pas ça liango européen toi na posa nango vraiment le loto ka mi ange mi démon héritier watana be tour de contrôle la bête presque ba kermesse tout na ka merveille ya mado aboti so aboti na epite photo landela so aboti pour moi photo tape longi so moi na nani sapi aza moi na mulai voilà Fabrigas ça musana yo ça musala zonga sala beta disque et ça succès le quoi mi ange mi démon et ça succès le quoi tokos de et ça succès le quoi là positionnement et il y a bien affilé na yo ko so lobby que non a prononcer comme ya bien affilé bien té bien fait na émission conférence sur papi mboma on ça déjà prononcer bien té après lobby que non musicien animateur on a végétal baza aza collègue na aza ancien collègue na ye baza bano yo ngana patron na bango baza na orchestre nanga c'est-à-dire azongine ka na orchestre nanga na danseuse wana bazala bango tout bazaka ba collègue na oyo wana uti pa na yo wana bazali ba collègue na ka orchestre nanga ça moi mukie bina filaka mukolo na ye bina filaka ya na na bina filete na émission baba master bina filaka baka nani Fabrigas abaka azala age boy ta pesi age ma bina filaka bia seke ngala mukolo na o kasi te Fabrigas a obi no amuninga ya bina filete et azaki patron na ye azaki patron na muninga na été c'est-à-dire aza patron na ye eza on normal baba massa ba yebani na ba matete wana et ba coller ensemble ba yebani voilà baza bato ba yebani lelo to kota guerre na bango te mais quand même to luka to pesa éclaircissement baza na pe le kota bina filé biro bina filé sunga pe bina filé blo mususa betango kara oui peut-être musu ya rolo babwe lelo nga pesa na yeba te na zo elo mo ya bipa Fally Ipupa loba na studio ndiayi abisanga ata lelo soki na vie na ozaka ba baswe bozali susu ensemble te koleka na TVT po finga lelo ngai na bima quartier latin est-ce confrère no nini to concert na nini o ngana leka na émission ozana ngo keno ngana loba maba Koffi Olomide mais aujourd'hui natao nani pena kwa hotel maliko nanga kalo baka lekinga c'est pour vous dire que non batu faut pas yekola kozana ata mutu ana sali yo mabe ata soki patron na lobano boy ata zongi sa boy ata zo loba boy yo sala boulot na yango Fally Ipupa yaka respect na mopa mokonzi mama na kofa ko na te vraiment na ebité ko c'est dire batuni nze munini ya moi na wana droit chemetanga bimi vraiment na wana côté azanga papa azanga mama papa tsolo na yo vraiment azanga papa comprendre mais yemo Fally Ipupa ko lekaka na TV mama Koffi respect na mopa mokonzi lelo Fally Ipupa bolanda exemple ya Fally Ipupa et c'est le comment bien obimi l'orchestre mutu ko eto finga peut-être mususu
okoleko finga bato bamona yo soki nini ofingi me tamsu bato balinga yo pembeni ya mutu wana ntango bamoni ke ozofinga wana directement carrément baécarte yo oke ozo na posa ya public wana posa ya bato zala na yo boye alima héritier watana babima maison mère moi baguerre ezalaka ndeti ka moi kobeta manduki pas le roi de la forêt mais quand même ayo koba bien te boye te mabe te fona zonga lelo zongi deuxième album na ye faut pas voir la face comprendre au monde qui ndenge kei c'est pour vous dire que non mutu faut à comprendre o azali ko finga ezala ngona itomba te sala musana na yo bato basepela yemba sala mamna yo ya ko kende ko bando finga leader na yo et pour ceux qui y a le bagino boye yo po yo zongi sa eza pena na tina te OK au cas contraire kutu na bato balinga kiyo directement wasa nini ba baye po nini ofingi ozo finga sika yo uta ate mabe zanga raté na parler tout mabe zanga raté même na ndaku papa botiyo bano satiki no papa ko bando salope boye bakata moko boye mais yo bateke no longwe moi na e parce que le quand si on voit bien affilé c'est Maestro Fabro si on voit Ibraton Piana c'est Maestro Fabro si on tombe Patrick Beckham c'est Maestro Fabro oh ba seda kapo ya mado c'est donc pour que bobimi pour yende mutunzamba pesa qui est et loko mona kati na ye et sali que non bino boye bana pe na sima na ye ata mabe na ye mais quand même bon ça appelle à moi reconnaissance moko boya que non ah ce qui le lope moi kombo na ngezo betama lisolo betama c'est grâce à muto même si mabe na ye ba défaut na ye to ba qualité na ye mais dis-moi ngai na bimaka comme si rien n'était. Voilà, c'est un peu ça. Et vous allez au mot bien. Merci beaucoup. Au lobby, Batubalandi, Bayoki, en tout cas, la landa il peut bien affiler à l'écart qui dimanche total qui est en tout cas, mieux surtout Batuna qui a boya qui n'est pas lobaki, à kolobate, à tiki polémique, à kolobate, rolandate, ou à penza associé à langote. En tout cas, merci à monsieur Ige. Continuez bongo et la bien makasi to lingi ndebo perception musique to za musala ba débat na ba pamba te ba polémique a pamba te bo beta ndebo bina nde style de Martin de zone lukabino kuna bo sopala ba programme landa na kuna Zakari Mwamba to combinaison na suka numéro na yo moi bambote no na batu na yo na yebi chaîne za yo mais pesa numéro sous la chaîne na yo. Vraiment merci à Batutu, merci à abonnés. Vous continuer toujours ça confesse à Touma TV officiel. Il y en a nos abonnés vraiment qui est dans mon panzi na yo, s'abonner, vous commenter, vous liker vraiment et merci na boss le boss c'est Pablo Kini, dispensante le seul et l'unique déclarant à Kanyango là on a babo gouvernement ngolais sali confiance vraiment na Pablo Kini. Yo za 100 containers, 500 containers, 50 containers et yeli par Luanda, vous allez poser à déclarer à solo. L'homme le plus sérieux, plus que les mots sérieux elle-même. Contactez Pablo Kini, dispatchante. Merci. La sénateur Yanzambe, pourquoi pas fonder Pipi de Lyon. Vous êtes tout autour. Boss. Merci beaucoup, Naya Laurent Sokoko. Merci. Et la boss, des boss Yannick Kini à Rombox. Babi Yannick Kini à Rombox, l'homme qui détient les drapeaux. Yasuda Fouana, merci. Nakacho Mongo, Trezege Mouzala, les demi-dieux, Trezege Mouzala, Patouchi Nemu, contrôler toujours ma solo. Merci à Batutu Bossa la confiance. Merci à Eva Toumakalombo. Merci à l'architecte très intelligent. Simeon Moussindondo Mundondo Yaba Simeon. Merci à Dani Dendelera de Madrid. Merci à Mboutamini Koko Yalunda Babi Mboutamini. Na Robo Santé Miguel Ndenga leader italien. Merci beaucoup. Na Big Manager Héritier Mvouki. La crèche Balobi. L'ami des journalistes, des comédiens. Des artistes émissaires, des excellences, des honorables, Moutamoutou, tout quoi. Tout. Ça dit vraiment, Big Manager, merci pour nous. Nous avons toujours un fois pour soutenir. Kouchitouya qui para Moutoutionte. Oye, Panaye, c'est-à-dire Oyambayo, vraiment, merci beaucoup, Nayo. Merci derrière la caméra. J'adore Lutondo, vraiment, merci pour Moussala qui toko. Nous avons toujours un fois. Merci beaucoup. Patrick Moubenga, Patrick. Ouakouetou marche, Makila Yaminou Nanga Patrick Moubenga, vraiment merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Yabana surtout ya MBK TV Nabana Tumba. En tout cas, beaucoup de la décider, beaucoup s'abonner et belé massivement. Na refan sa bambote nanga pa ya maman Adèle Mwanga Mukelenge, motema ya papa et mère Hubert Mukelenge babi umela papa bambote na abia na boutique, bambote na popi mwanga l'état monene, maman pasteur ma Chantal na peso bambote ya ulimbaki, bikolo tozoya wana tozala wana tobosa nyote babi Florence na kati ya matadi mwasi ya mbongo bambote na bino bambote na héritier mfuki la crèche babi ma bela goma escalier suka papa moté malamu donc ce qu'on bâtit l'escalier nende omi donc bon continuer à s'abonner massivement beaucoup à la décité c'est parti check.